Salut chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend à R. Beaucoup d'occasions de notre émission sur notre chaîne en direct Gemidor TV officiel. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce qu'à chaque fois Gemidor TV est au côté rabellement. Et comme il y a un cabinet local message, là je dis un grand merci à la boss de la chaîne et plutôt mon boss Deon Zinga depuis quelque part Bambo Tebele Bisika Ozali, mon boss chéri en tout cas. Bambi boss à monter maman l'amour, boss moi sur l'arabien, Bambo Tebele Bisika Ozali et nos fidèles abonnés au boss à toujours fidèles pour liker, pour commenter et ça la kabiso vraiment bien makasi. Là on a émission na biso Bakenda Sango Aurélie va on a pas na bino concert on a pas Kenda Sango au nom de presque Katalé à la guerrière et le on est au solo la solo ni zobeta ba guerre ezoleka na YouTube entre YouTube TikTok ba guerre ezoleka ya kosakana te to mona koto ba concert na biso ba YouTuber bazo kota ba toktikes et ça là vraiment kitoko mingi to beta on vraiment long et à large na émission na biso le to beta peso du solo ya ba voice ezo circuler na ngamba ba comédien concernant matanga ya comédien na biso to tika biso au nom de Awilo. En tout cas sans plus tarder on a monoposé la parole na ngatémo réalisateur intelligent Fongwela na Penda Plateau na kota mon invité d'aujourd'hui à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour Aurélie Vango, bonjour à abonné tu à Gemidor Télévision. Merci beaucoup à Diogo Spike depuis Luanda, merci à mon but conseiller par excellence Ibrahim Lutumba Aigle Royal et maître Nonante. Bonne année Nabino tout à la famille Lutumba, Merveille Mpaka Lutumba, Rosine Bonkena, Bifalina, en tout cas Bosa Ebele Ebele Nalinga Bino Mingi, Aurélie Vango, quelque chose à ma réponse est à merci beaucoup pour ce que tu allé à la guerrière. Aurélie Vango Lingami Kobenga la guerrière parce que moi c'est mon il y a l'ouka information tina source. Pour ce que tu allé maintenant les solos où ils ont circulé dans les réseaux sociaux entre les TikTokers et les YouTubers. Tout le monde qui est biso plutôt TikToker on a combo ya Maria Tumba dengue vina ezole kana kati ya TikTok qui est bien mais concernant biso au nom de Sarah Tola azoli ngarocha et moi mulungi qu'est-ce qui se passe? Bon en tout cas na yebi penza telo ni ba weleli mais on a bandé moko on so bandé moko ma ya pas cha batu mulungi pe na ndenge na TikTok ya wala pe Sarah rendre en sincère pour yé pas cha batu mal à l'aise yé pas benga batu ba sense na TikTok yé pas mila kisara ke yenda yebi TikTok le ka batu tout yende mutamila kisara ke yende mutasala TikTok na ba o ba sala TikTok liboso bazonga sima et lelo oso ki Sarah azo chaye panzili ko azo maltraiter à supporter à mesana pour yé pas sala baninga e petou na basalango et donc penza ba weleli penza na yebi penza teni o ba weleli mais on a kokulu bakaka ba mesana parce que bon nyo so ba race moko donc muto côté là na zati ni Sarah ni Maria Tumba muto côté la zati donc bango nyo so bande moko ata sali bola mulelo la 12h na 13h a bebisa vraiment na 13h a bebisa o kitsa bato minimiser ba donc ba ndenge moko ba bunda ba zokisa na ba panza biso za matière to loba vraiment entre autres za matière to loba mais tout le monde qui Maria Tumba a fini qui ba YouTuber mais à notre grande surprise ça c'est plutôt maman YouTube au nom de Karine Mukonzi à nous défendre et on a fait ça va toi na ngambu na essayer le pas ozo sala wana Karine Mukonzi ndenga zala ya encourager mingi ba anti-valeur vraiment il y a encourager mingi ba anti-valeur ye aboya ka ba anti-valeur te pourtant yo mona ke attendez bosola na mutu aso yo manquer ba tout respect bisika oyo uta o bisika oyo zalaka ko tika ye a continuer na ngote so bosola bien ko talisa ye ko kenda na ngoma be ko kenda na ngoma bongo te ngamona zakuna na sepela na bongo te donc tout ça la part de choses tant ye encourager anti-valeur encourager comportement Maria Tumba c'est que ye azana ka mutu bongo bandenge moko pour y appeler le conseil bola na 10h na 10h une seconde elle a changé l'eau face et a changé l'eau face donc ba ko reconnaître ba valeur à batuti pour y azal la mieux placée à ko boya makama ya Tumba sa na batati ya YouTube ma Tumba za droit finga bata YouTube te a finga bata YouTube na ndeni TikTok za réseau o yena sima YouTube ye makamba sa na TikTok na sa yena YouTube ko kata o mela pema orkima tala na YouTube ta mayele ma sali na TikTok trop de délire orkima ko
te. Alors qui m'a mais la paix m'a zoka bandia on a 6 heures na 6 heures 1 seconde otika. Donc à la droite il y a ko tenir ba propos moko eza lézant, to pe eza choquant, blessant, qu'on manquait respect na bateau ya YouTube. Vraiment à la droite il y a ko ça là on a YouTube mais pourquoi bazo accuser Sarah to la montée ma baby Sarah to la zone que la Maria Tumbazoua yango même Maria Tumba na nanda qui moi des jours passés a peut-être qu'on s'excuser par rapport à ba propos na intéressant qui na bateau ya YouTube. Mais Sarah to la fait comme si a juste que loko wana on dirait que ba contre à rendre mususu na Maria Tumbasku ya zo profiter na makasi na kati dossier wa. Ngas que le kamisa ngai osali mabe pour yo senga pardon na sima pourquoi? Pourquoi ne pas seulement ko sala ngoti. Yo moko beti machine otalo lobite sona biza sala ngo ya lukana senga pardon. Donc pour na senga pardon te na sala ngati. Vraiment. Pour m'occuper ça la bien. Yo si manqué bato respect pour yo senga pardon. Ba manquement yo so yo manka ki bato wana. Bato peut reconsidérer makamba considérer. Yo ke na mutu na mo ke longola mo so makamba ba considérer ki ba manquement ba parole yo so yo lobaki non. O longola ngo bato te. Vraiment. Attaque ko s'excuser. Nga ko pona la jalousie à saranga etalinga te pour ça peut ba aloba ba jalousie. Donc ba ça la ba jalousie ba mi balé tali bango. Nga problème na nga zande que yo oyo manqué bato respect, o tenir ba propos moko o eza lézant. Après oyo ko s'excuser. Tu vas t'excuser par rapport à quoi? Il faut continuer ou assumer. Ou assumer yoza yo. Yoza nyonso koleka bato, yoza mon conduit, yo posa s'occuper nani. Tu peux pas oza ki fia lokolo pepe na TikTok, mais na YouTube tant ko ya pour mona ndenge oza fia lokolo kilo hein. Vraiment. Eh, wala ta TikTok pour YouTuber ça ko ke TikTok en mesana. Parce que yebi des ndenge réseau tambolaka. Mais yo siko uti na réseau ya ba chinois. Oye siko na tina na mese Google ou hasard réseau ya ba États-Unis. Pour mesana on a changement climat donc c'est difficile pour la YouTuber aussi ba message na ba classe ba YouTuber ba message na makamyo so bana bana solide YouTuber ko ta TikTok lelo et Simba ko ta Facebook a fongoli page lelo et Simba ko kende na ba Twitter Instagram et Simba mais TikTok ya po oya na YouTube c'est que faut la ka bato baza déjà kuna basi ba cheko déjà ba cheko na ba la question déjà ba tangi sur de ndenge ni makambo YouTube za rapport bato msu ya YouTube pe baza TikTok alors Maria tu ne peux pas venir demander pardon tant que je manqué de respect. Donc consommer déjà comme ma belle yo les vins tirés il faut toujours le boire. Et ça que yo se faire tirer ba vin ba mêler ngo oya ko sa susu ka ba to mêler to sanza to zo na kati ya mulangi. Non. Donc quand les vins tirés il faut déjà les boire. Bon ça biso ba biloka bon te yo so sali de vin no ba tirer après yo sa su makamno pour biso to zong ça va vin to sanza ngo après to zo na kati ya mulangi ya sensité. Ya sensité. Akeka la chemin wana ko clasher ba to mais à la longue yemonda oyebake clash on a banda qui est suki singa wa pour ba clash et simbela ka deux personnes et simbela ka Karine ya wana za o ya za lelo et simbela lekechu ya wana za o ya za lelo batu monsieur simbela bangote o ko ba do clash banda lelo ti mukolo so ya et simbela ngoti ko yo ezute donc akeka na linya na ba clash ye moko ebande nya suka. Merci beaucoup pour ça katale à la guerrière tant autant combat lekechu et renouveler et rappeler ngal sous guerre réseau les kaltus tout le monde na ba TikToker na ba YouTuber en tout cas vraiment merci beaucoup la guerrière Renandingo Lobi tant autant combat les Ketchou et rappeler nga sous guerre réseau les katolongo entre ba TikToker na ba YouTuber entre nous aussi les YouTubers tout zapper sous na ba guerre entre nous au nom de notre confrère les Ketchou. Notre concert Sarah Tola guerre réseau les entre bon mais toi il va juste ba oleni car makamba dossier à Maria Tumba oyo car ndenge ba ndeko le canapé vidéo au Sarah Tola plutôt Karine mon compte parce qu'il y a les Ketchou en pleine live il y a un beau sous guerre entre les Ketchou na Sarah Tola bon Sarah Tola il bité que les Ketchou za moi na Karine Elie Sarah Tola Elie les Ketchou plutôt ata bazara sous ndenge bazala ate mais Elie les Ketchou Elie Karine mon compte tant oui azo sa makamuna ye mutasolo ba makamuna ye die Sarah Tola a okende ko finga le Ketchou pourquoi si tu ba finga ba to oza pedo oza nini oza eloko boye yo finga mutu pedo oza ba preuve te oza ba vidéo te oza ba capture te ba to ba ba pedo mususu to mona ba capture ba ba les vidéos to mona ba vidéo na ba voix ça va voir na bango mais si ko yo zo finga mutu pedo ba to finga mutu on peut pedo azala ka chantera te azaka bon ndenge azaleli aka ndenge mizaleli na ki pedo na azaka ndenge mizaleli à quoi pense ko finga mutu ko bébé sa réputation pour les ko bébé sa réputation na ye yazala ko s'adresser na Maria Tumba ye Karina yamba Maria Tumba
basolana leke tu wana etali siko bango ka ande la bebetise mo basale ya zala ko s'adresser na maya tuba o moni pe bisika bango na biso pe ka ba koni fois pe yangwana comment siko biso na biso bokomi ko bundana yo koteli biso mais obaluke su biso en même temps donc on se contredit o lobe loko se contredit lisu yo zo kote na ba youtubeur apo soni su ba youtubeur c'est ko kote no biso te vraiment il faut ya ko loba individuellement il faut ko soin sa maya na kombo na yo moko po oza youtubeur oza youtubeuse il fallait pas oya ko généraliser pourquoi on manquait bata YouTube pour yo généraliser batu batali babité en tout cas à côté de ba youtubeuse mais total sous kamba moko obaluke les sous ba youtubeuse on a ba youtubeur on sait que au sein nous ça punda ya on a ebisi yo bango nyo ces clika batu ndenge moko so zui sa zui Karim ko zui Maria tu baba batu moko baza batu ko sale bola na 12h juste na 12h 1 seconde à baluke donc ndenge na bango ndenge na bango tala Karim na mona ki sera à côté de ba youtubeur à côté na ba youtubeuse mais andimie kate aria kele na ngambo ya Maria les que tu as ya côté à intervenir à cette intervention ou ya ko ça intervention mais yé pe kota Sarah a moni que te na bomba te o attaquer ma bomba youtubeur c'est que ya ka bomba comme individuel ko ko ça ba youtubeur te ko ça ba youtubeur te ça va clash na bon ça va clash na bino ce n'est pas important et ça que tu côté c'est intéressant et comme ka muke bo swana muke bo finga banda mafinga o mafinga sekizarati banda ko finga la tire le changera te bodo changer pe mafinga te ezaka yango comme monotonie une monotonie c'est ça et comme monotonie c'est de voir comme déjà rayé comme le ko boaka bon changer c'est de beta musique mususu parce qu'on peut rien dire non moi le ko lobate donc ngai ba ranki na ba rendre la ba sa on kade ba message ça moi je n'ai rien à dire pour bango nyoso ba ndemo voilà mais quand même ba fingi ça ba youtubeur pour toi bon na biso to ba tout panzara sango to ça ba tout information to ya wana pour na ko mettre makam na clarté mais to komi sou ko fingana voilà merci beaucoup en tout cas j'ai salué la présence de Yams Yambe salut Bobala Mouindo Bobala abeta ka forme Kemal babi propriétaire mboka na ye bienvenue bébé tosto banda da ko fingisa madia banda kala to fingisa makala okeli makambo fingisa meza lelo te donc makambo ko yina na o e bandi lelo te e ko changer te donc biso ba youtubeur na ba youtubeuse to tikali bongo to tikali na stade wana lelo ata na habité eso va changer peut-être bato balandela makamba ya déontologie wala nde toko kozala bien na c'est ça pour ceux qui balandeli te toza kaka na rythme wana lelo moka ba eso ba nini so toko ta yango e bandi lelo te e banda kala ko fingisa musana biso banda ko fingisa musana biso banda kala basala ba micro loka ba basala ba santabu ba micro loka ba basala ba délire na TV ba kota ba prison ba fingana basala ba ministre na YouTube ba mitanda ba vie na bango privé donc il y a rien de spécial donc au tika la ka bongo au moins que mutu azwa décision à changer comportement na de yemoka lobita parce que lelo en tout cas na ba délire na ndoko ta suscité nga ba échange de paroles non ça suscité nga ko fingiza musala nga na fingiza suscité bien que muyaka moka fingiza ba kanyonso mais ce qui mutu yemoko personnellement a eu initiative ya ko tika no ba bêtise on mona que makambo pe ko changer on mona musala biso pe ba respecter yango mais ça tout la lobela biso a dernièrement na live moi salaka bokonzo nga so mama finga te nga na commencer makambo na nga privé na comment te ka ba biloko na nga na commencer mambo ba nini na nga et tout mais à notre grande surprise to moni so na ba yango na ebiso baza batu moko na ye na Maria Tumba na Karim batu moko comment Maria Tumba fingi bata pra ko s'excuser donc yo aussi au pandi déjà 20 batu ba meli o ko s'excuser pour to sans auto sans na kati ya mulango mate que sans sens donc eza ndenge moko na bango ata lobby katiki ba clash ya bo s'attendre te que clash ane ko a persister na pendant une année et simba te et loko mususu e ba te eza tendance o ya pesa batu o balingaki balingela ki la bongo bato balingela ki na ba clash yo du coup mais ça bato na olingo na clash mamoko yo changer mamoko mi senti ba o separano te ba olinga te pa otalo te ti et ça que yo zongi les sous ça que zongi si sous ya de bona biso ngani na sabona ko kenya ba casquette nyoso na musique bo moninga ina kati maboke bo moninga na kati politique bo moninga kuna na bata maboma bo moninga na bata paka juma bo moninga mais siko soki na changer au moins que bato ba separana nga sous ba kama ngona ko ba église ba yate ba oh mama yo na ba église ke ko se tu vende ni to yebela na ba casquette wana te
zongi ça ba casquette oyebelisa biso mais na makamba tant que l'église ba oyate et ça là que na zongi sur place na uta na zongi na état initial donc eza ndenge na bango ngai e comme ngai te y a rien de nouveau y a rien de spécial na bango ça là eza ndenge bango babimela donc il faut batika la bongo donc on forcer bango te ba changer au moins que batika babi bon abanda lelo na sa susute na tiki pour ça kaza kaka a continuer kana li wana ngapa naza pasani ba bunda ba zokisa na ba panza na biso loba encore pe YouTube ezaka nango YouTube encore janvier oza ampiaka ba 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 vidéo même ngo ekota te to ba bunda ba panza na encore pe ba balinga kaka yindi kake ezo se salaki do bo sala on kaka ngala ko encourager bino boyaka ko senga ne pardon te ko senga pardon ça ki to te kitsa bino pour nganya ça besoin le bilo on yo senga pardon te ya to ça ta des ans to solati na yo senga pardon to relio yebi na ko yate na yate en tout cas vraiment na yate nga makaba 2022 na memango soki nazaki na kando na 2022 na memango na 2023 na te bon c'est hypocrisie on a ça quand on komi na moni na komi na décembre na ko ba lokola za na kando na olimbisa te oh na sina kanga on a construit na ka bongo si tant moto manga esepela na tita limbisa na limbisi mais on te ngula sika makamba sika ba continuer ya ba panza na ba zikisa na ba tumbana ba continuer ba zikisa ba tumbana en tout cas voilà maloba ya pour sa katale ya la guerrière tout le ba ki on a ba annonce na biso tout à fait sur on a quatre émissions ba voix ça somme zo bimana makambu ya préparation ya matanga ya comédie na biso ah oui le on te ko tika biso dernièrement tout mona nga ba comédie chaque façon ki ba kufeli ba sombele la biso peut-être 2023 on changer mais on revient toujours au même ah oui la tika biso na carnaval a hérité wata ote koleka mais matanga na ye ba sombele bima ba memisi Cardozo Kolo na programme matanga oui est-ce que c'est normal? Voilà, mes condoléances à la famille artistique, mes condoléances à la famille biologique d'Awilo. Et tout ça a vraiment passé ma casse. Maintenant, à comédien, en tout cas, j'ai habité ce fond dans l'Obanini. Pour chaque fois, maintenant, à comédien, bah sombele bimaka. Bah pas qui partait. Maintenant, à moi la comédien, bah bimaka, bah sombele. Bah comme ça, on a pas famille, bah comme bah comédien. À tous les comédiens, t'es au comme bah mon comédien sur au Koufi. Donc, ils ont ça passé ça qui te côté. Awilo. Aza artiste et comédien au passé ça va te belé au a coufi na fleur âge naé donc il faut tous à la souci à ba parents wana au ba perdre moi na bango il faut tous à la souci à moi si au à perdre mon bail et souci à moi na au atika na kati ya libuma moni papa na été na souci ah c'est quand mon na ngote ça ne sert à rien après liwa ya moto bobimisaka nga na conseiller bango bon ça bobimisaka kama bela biloto moto aza en vie ndema chaque fois bo pesa ngala milier là pour ça na coufi na kolia te donc mabe o moto asali kindumba oya asali ko bokolo babokole bobimisa ngo avant kufa poneti bo asa kufi ata bobimisi ndenge babokola ye banda 1992 si na 2022 akotika lo ye bonté ça akotika pe ko se justifier te a quoi bon ko sali réputation ya moto asi akufi nga na moni mabe oyo moi personnellement na mona na ngamba Cardozo ça kaka que quoi ko loba que ndeko na nga azalaki na organisation na biso te wana nde na mona ki mabe na part na ye et na batu musupe bazaka bafanda nga bien yo basila na ba bevela ti bafinga na bango ba ka loba te poani parce que batu basuaka et basi balela te oui belfinga ça na kota pe na chambre leli abi o yonga na sa mokini ni bafinga nga aleli abimisi pe ma miso abimisi ma miso obenda pe na pema donc choqué ma finga na ba fingi est choqué mais ba ka répondre était pourquoi ba banzambe te bazabatu pona nga il a pas fallu aya ko répondre aya ko pesa ba explication atika neka ba fingi mirma ye wana ba finga mama mukolo na ebite soki azande na 50 ans o ya bota wilo na ebite soki a wilo azande na 10 ans o mima bota ye o mama mukolo o exploiter moi la bat exploiter moi la batu nani exploiter moi la batu meli le roi lila lo fibi ya ko meli le roi lila na monokonde ni a wilo saki bébé pas meli le roi lila awilo soki totali be awilo na mima nde mutakenda linga awilo to awilo mutakenda linga mima awilo tanga mona ke wana mama langa panya kende ko linga et tant que mama il fallait banga tant babi ne voyez pas la nudité de vos parents tant ya yeba ke wana parents langa panya kende ko mona nudité na ye c'est que ça parents na été amona ke eoleka nango amona ke eleka nango même baza mukolo ya ndenge balinga ba komisere te mutu musanza kana za munene oui
toko ba de kaza 12 ans ah mukolo mais mukolo ya ndenge bako ba linga ba komisela mukolo ya bato tout ya théâtre te bongo ndete azape mutu azape la ba relation il faut à sauvegarder la minute donc azape la famille il faut à respecter la minute tant au salaka ba biloko bongo tozo sunga ni mwasi ya wilo tozo ya wilo ni Cardozo yemo kazo misunga ni na ba mir mana bato misunga Cardozo yemo kazo babo Cardozo yemo kazo ndumba ya mutasa kindumba te zavia mutu takana esambwa mais ya yes mobala kolinga te et tout est-ce que ça normal ngasi kona kama abato si ba oloba eloko ane sambo eza ya nanya ngo ya nsoto na yebo ko de mutu sambo est-ce que ko pesa bino bo sambo ya bino na place na ye ay ko pesa bino te bon ngani na zabo eloko na simbiso ngo yo latango yo ndo sambo siko na place na ngate ami sambo sele ngo ka ye ya nsoto na yemo ko yemo ka mikoti sala na douche ami sokolela memeli mai ami nikela mi bimela mi la tele lamba ke komi service la ngo voilà ko deza ba débat au sala te ke o asambisa eza vie na ye vie privée na ye nzambe ba benga ba nyonso to ba bala nzambe benga mutu na destiné na ye a respectaka bandumbati nzambe kundumbu apangosa asokola ka makolo na respectaka ete a respectaka ye mais mutu na mutu oh ba finga ye ndumba na siko ba Cardozo ngo mabanga ba ko bamba te ba ko bamba te po bango ma obela sa mutema bango ko banda ko reprocher bango yo pasala kindumbati yo pasala kindumbati likambo nini ngo changer yo pasala kindumba voilà. Vraiment, pour ça, à la guerrière, mon réalisateur intelligent Adonai Lusala, a déjà que tout le monde a couché, mot de la fête, mot de la fête, mais mot de séparation par rapport à l'émission d'Abisso et Lélo, au cours de par rapport à Mamtoubé. En tout cas, téléspectateurs, très chers internautes, base a toujours branché ce coché dans Gémidor TV. Vraiment, pour ça, à la guerrière, merci de remettre couché. Mon réalisateur intelligent Adonai Lusala, a eu considéré déjà que tout le monde a souka, mot de la de séparation par rapport à Mamtolobé. Merci beaucoup Aurélie Vangou, la maman des garçons. Merci beaucoup à très chers internautes, ma fidèle abonnée à Gémidor Télévision. En tout cas, vous avez toujours branché, vous avez là-bas obsèque. Il y a matanga ya ndeko na biso awilo to lele na kimia ezala bien mabe mo ngane la mona aka pe bino mo peka de mo bensa sa ba bongo poso moni bat ba sa bloga mo botalité mbala sima ba sa asuste ba yebi ki manka mo ngana cheke a bazinga ngote na changer mais parti ces comédiens en tout cas moi j'ai pas de conseil à vous donner bon continuer bon panzala bon beba la bon zik ça la bon tumba na pso zaka wana pour ko na bino kota bino ko volcan parce que tobilo kwa ndako ezika tokoyo kata mwa mawa tombola bazeli to bambi mais faut tout talent pa lokwa volcan penza donc moyen la pour santé ezate na regarder kaka distance na po no kite ya obé na pena se trouver na kasi. Merci beaucoup à toi d'avoir pensé à moi. Merci à PM Patrick Maweja de tous les temps de tous les jours. Merci à Yancine Lutumba MTB les bébés boss. Merci à Yancine Yambe en tout cas Babi Yancine au carré. On est toujours ensemble les vrais YouTube. Malgré beaucoup de monde en athée, on est toujours ensemble. C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Merci Aurélie Vangou. Merci beaucoup pour ce que tu as dit. On a disposé qui Aurélie Vangou. On a une bonne émission dans le et voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de notre belle émission que vous avez suivie. Aurélie Vangou pour les lots, les mains pour les binos, pour ce que tu as dit à la guerrière autosone, vraiment à long et à large par rapport à sujet de la mission et à l'élo. En tout cas, c'est exactement ce que vous commenter. Bon, mais qu'un peu pour changer. Tu as beaucoup fait. Bon, ça a fait que tous allons rappeler un moment qu'on compartit na bino et nos bino morbo maso ça va sombrer pour décourager sur bateau koya ka matin na bino en tout cas vraiment ça vraiment bien fait. Là je dis un grand merci à notre baninga Aurélie Vangou de près ou de loin. Voilà moni goûter soit dilemme pour bala mande fois permet na carte à Belgique pourquoi pas mon oncle chéri l'homme de ma décision Richard Simba balobi mon conseiller par excellence l'homme de ma décision ma tante chérie Clarisse Vangou de London City sans oublier encore mon boss de Ondinga en tout cas et sans oublier l'oncle des enfants Pierre mais Patrick Maweja de tous les temps de tous les jours donc aux alaka na wana na kaza kaka ndima mawe kendaka d'ici là portez-vous bien et bye bye à la prochaine.